pelate asalinde mo pepe denga makolo etikanga soni zela zalaka kolikane vele akoti bahonkine gabakinabe makasi na ye na bapromisi. Ah oui, bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est toujours votre humble serviteur Merveille Kwedi Touka, maestro de la presse congolaise avec votre chaîne Eza Makambo TV. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un nouveau dans notre chaîne, dans notre émission Carré de Star. Carré de Star, balobi moto danger. Bon s'abonner dans la chaîne Abisso Eza Makambo TV pour être émission Abisso ya Carré de Star et comme la cabine au temps réel. Là, je vois déjà mon boss André Ngambou depuis Londres. Pourquoi pas Madame Chouchou Ngambou, le vieux Eric Le Destin, le vieux Eric Le Destin, le vieux Yonde Makambo, le vieux Ndoudi, le nouveau riche. Nous continuer Makambo Yango et pourquoi pas le boss Patrick Ndendaki, ligne au Pesale qui n'a eu Merveille Kwedi Touka, maestro de la presse congolaise, Yomto Latisanga Couronne Wana. Nous continuer bien. Je vais recevoir pour vous Oyo Babengaka Mwana Mwindo, Nabiki ba Congolais Oyo Bazalaki Nan Penana Congo Awa, Avaba Kendi Bapoto. Tant on a le bidé à moi, on a comprendre, il y a moi, on wapi oyo, à sala sixia kanga qui chasse à wana, na raison, na Joël Barézo. Et c'est avec lui que nous allons réaliser notre émission d'aujourd'hui. J'aurai beaucoup de questions à lui poser. À Outa wapi à Kenda et à Outa qui nous wapi à Kenda qui peut wapi. Et puis le lot Azongeli Bisso, Nakati Yassen. Il est là tout près de moi, mon invité d'aujourd'hui. Je lui dire déjà bonjour, moi la mouine. Bonjour. Bonjour. Tu on est quand on va poter mais on va n'enga kisasa awa. Pour n'enga kisasa déjà ma bête mangana bango yango to wana biso kitoko na Kishasa aba beta makana bango o to zali bosso ya chaîne na biso Eza Makambo TV na biso ba se bele ba na biso na monde déjà der viande zo na biso et pourquoi pas balobi lourd la suprême balobi mama solution pesa solution ala na biso so ko na quelques mots na ba o ba na biso na miki ya poto okolo bandenge ni bon bato nyonso bazolanda biso nayebi ke na mitu bato baolanda biso ya trop ba président Pepe Loketo nayebi ba mama Monique Kalenga na kati ya Belgique bango baolanda biso oyo na koloba na mitu oyo na oyebisa kaka bana poto mwana muli le roi serpent artiste na bino yeyo bopesanga vraiment chance na oyebisa pe bandeko mosusu mpona kisasa dana betaka na beta bango to contredire azate mais to solo la ouais na beta alors betaka mais ça se combat na poto balanda ngai bazwa ta ko landanga po to sala biloko oyo nzambe asalisi ko mikolo avant ekoma pas inspiration wana nzambe asali mikolo avant ekoma pas ba artiste mususu e bandi pananga a transfert ngo et pas ba soso ba gene siko bagene basoso. Alors to betano o ezali ya yo en mona mundu to mona liboso e pa ya e pa nani e pa ancien patron na yo Nan Barizo Joël Barizo o bana poto bayebi o bazala na Kenya bayebi bo sala bouja monde. Avant vous en avez pas Barizo ou ta na wa biso pour ki o sala biso moi synthèse ya parcours donc avant na pas Barizo na zaki na école na oteka école ndina comme pas Barizo ça veut dire parler quoi parler vraiment parler théâtre nayebi théâtre na groupe Barizo. Un groupe Barizo. Alors du coup boye puis bino successili Barizo et pas yopé et pas you. Banane successili. Bino successili. Wana wa. Kana kin a pas to bit la masolo. Na kisa ça a. Jamais. Non, to dans le successili veut dire quoi? Si tu bozala na ngo, izala le chou ya ngwana te. Na bi kutu bazala chou. On veut mesani. Au moins il faut to zala to yebara ndenge rolobela. Ça veut dire jouer sur un terrain te tam susu bo sepena bina été koloba succès ya mwana mundu na kisasa o ekiti to ya ba réseau ekita eza lokuta bon ya ba réseau ko kita nango pour nga tike ba na scène bazaki na ba OK o tike ba na scène okende ki wapi nga nazaki na ngola na kenda ki succès sila ki yango avant ki na ngola non na kenda ka ngola pour mamba succès sila ki te na kenda ka ngola na kenda ki ba faire nanga à part mamba théâtre manga musu esinga fona kende na sala kuna mais tant na kei makambo esengana sala fona sala moi 6 mois na zonga mais na kutena makambo susu itaki ka moto yango eleki nga moi temps avant na zonga kisasa esengana 6 makambo na pour très important siko na zongi siko na scène na ndinga kisasa siko ndena bani na zongi na scène na ndinga kisasa yepe siko na ndinga poto
pour na kisa ça dana pesa makam il y a dans la poto hein nan sinan barizo ça na bandundu ana bandundu na bandundu ça ba konga to ile mikolo na Congo yem to sala ngo sikoyo mwana mundu yo lelo ozongi na scène est-ce que oza sûr que non ozo sous espace et place ozo ki na kin awa ozo ngope na poto parce que via bokoti ya YouTube ezane bana poto ne fuba pesa makambo est-ce que yo za na makambo pesa bana poto fuba kubala no o pesa sous makambo yo pesa na kin wana na poto to na kisasa to beta no makambo sous ya poto parce que na kin na de okufa t'es dans la vérité na kinya bato nyonso oyo basalaka musala monanga ba artiste nyonso ba bana kisasa ba yebi mwana mundu aza le roi serpent ebe manyoka ça veut dire tant yolo bana kufa ngana zala ngasko po nyoka wa kufa so kutai na ina nzela to oleka pembeni na ete ngasko naza nyoka moko boya za mvi c'est que na somo na danger bande ko na ba artiste ba yebi na kisasa kutu omeka kutu te omeka te na mwana mundu tout ça moi j'ai mon boui ndenge yo zombi ndenge otala ba théâtre eleka na YouTube bon tunanga lo moko boy olobio ndongo zongi bu est-ce que zonga lisusu ndenge ozala voilà na ndenge après biso na ndenge yo yebe na ndenge kisasa na ba déplacement tant mususu na sima wana scène te ba nani o ba remplacer biso na sima na biso pomba ça va te pomba na awa nde saboye na kisasa a jouer te na jouer te nde ko jouer pomba ça dit succès makam na kisasa pomba ça dit succès en kisasa koyeba na ndé mo boete na bino koyeba na succès le monte o sko yo lingo contredire bayebani yo lingo contredire pomba bayebani basali ba succès te. Mais lorsque Dame Tazo yeba, avo yeba na faut un succès. Non. Yo so que daki succès au sala ki na kina tembeli. Non bien. Yo oyeba na matete. Ta mususu na lemba, ba yebi ote wana succès. Pombo ba tukin non. Ah? Ba tukin. Na lobi ba yeba ni me basali ba succès te. C'est là. Na lobi boy mon amuni. So de to zonga na place oyo zala ki tangu nous na makambo. Makambo ni bena oyo pesi. C'est tangu zaki makambo te lo baka bo to zonga avant ça la groupe pas pourtant vous avez pas barré voilà tout ça avant ça okimo kenangola au succès de la sous ça les pardon tout ça l'émission minute c'est ça ko compter yo répondre à la question nanga donc yo ko contredire ngate mais répondre à la question nanga bi avant yo okima pour succès de la sous kenangola OK ça la copie ya muchanga na kima pour par exemple ma succès nga kima ki ça sauter na kiei na zongi na kuti basele loko te na tiki ba hotel basele yo préparer ni ngai to oza wapi ngai naza na groupe na ngai moko groupe Volcan de moi na mundi le roi serpent et travailler wapi na chaîne les anciennes et les cas to les kana Congo Média Chanel tous les cas dimanche na 19h30 mercredi lundi tous les cas na 11h na Congo Média na zawana na obbe omoni na mito ba groupe ba chaîne tout oyo ya tubana ko chanter na ba palais bo ba tubana ba décoder té nyo se koti ba tenité parce que ngami kolo ba benga tenité pour groupe tout groupe tout ba oleka ba chaîne na ba kata tenité ba kati na ngai c'est que so salika jemuke mais dans le solo ya lo nesala ki no bo se séparer na ba réseau na Joël ba réseau et lo resala ki to kabana ba réseau ndezana alingaki basi trop basi no so mouvement ba ko basi nae parce que apikisaki bato biso ba terre na ye ba fi ba yo kota mouvement ba bande ko na biso to so wana bango te amona ka so to solo na bango lokwa to linga bango lokwa to ye to cacher to refreiner ba marché na ye siko autant asali réunion persi biso ezana mutu mususu ako kota ku ba réseau pona moi amwini na ba suka ba répéter to boké place moko boy et senga ke ndeza boy chef boni bo solo la bo panga tam supe to yebena so libanda avant ya groupe parce que ba réseau to mutaiba ye bongo apusani pembeni na yo ye alingi bongo te apekisa ce que mutu nyonso na groupe aso sa bana basi te po basi nyonso ya groupe basé ye donc ngai malobaki na mona ke simba tenga bana ko swana ngana bana basi yango asilika ki ayebi singa po ba réseau longola ngai pété ayebi sa mo mwindo yo na moni magam nazolo bana groupe yo oyo kanga te okoli déjà yo pe oyaki na groupe na pona mama basi parce que soki musala so yaki pona mama basi mais na tungaki to bimate yesko problème ma résultat ni avec frère église ya bandi théâtre en église ce que ville ma passer en église ateli na ye asimbalite ce que
Tant que ça la papa moi babilo wa sala ki wana biso to pesi makambu ba mo mba komo ya allez le quoi yo pesa mamu et na pesa makambu makasi na kisasa awa na guba réseau yebo da ki basa makambu nenyo surtout papa yo ko se basa makambu za ye moko te ba joli kasimba biso tu ba mama kasimba bato ba pesa makambu na kata guba réseau eza mama joli kasimba mwana mwindo ba ona so batikala wana eloko te ba ya nzambe banana ya nzambe sunani sikoyo mwana mwindu lelo yo zongi na kati ya théâtre susu outa ngolo ye oyo kosakota susu na makambo ya théâtre autant na mission na biso carré des stars wana namoni déjà le Viennoudi dit les nouveaux riches balobi Yende makambo pourquoi pas Dervi balobi Dervi sans oublier Isaac Izola alors na biso Isaac Izola vraiment alors mwana mwindu yo ye susu bo na minute yo mosuki ovandi bo sa TV ozotala makambo bane ba pesa makambo mama oyo uzuya ona na va oyo na ba pesa pena makambo ba mikolo ba pesa makambo so na vani bo na otala na TV ngami mingi na tala rabi wani shoya ba pesa makambo za soso na gene Sosuna gene na bandenga babiwa ni show wana po bango mikolo ba sexa kini makasi na bandenga na gene na bandenga ba internet pe bazo ya mabe parce que na bandenga ba internet parce que yo oya pe na va ya internet soko ta makambo ya internet bana poto ba ozila ope parce que yo tango ya na makambo internet ba nani ba opesa makambo yo mona na bandenga ba internet na ndenga ba internet na zunde nazo yoka ba lobby eza DJ nani lisusu bololo nani lisusu soso agene courage batu na otanga ti nayoka batu na otanga oyebi ke ba pesa makambo kolo na poto nani lisusu mobikisi nani lisusu mobikisi na pomba babi pomba pesa su makambo ti pomba ndeza boye kanyama bomai Kanyama bomena ni rapport ni entre Kanyama na Pomba. Kanyama aboma Pomba rapport ni entre Kanyama na Pomba. Webite na sima na biso balobaki ke ni mo salama ki babenga no benga onini opération du Kofi. L'opération du Kofi Pomba. Vraiment très chers amis internet, nous continuons notre émission Carré des stars qui est présentée par moi. L'opération du Kofi. Mais on va écouter tout cas maestro balobi Pomba akufa aboma ki na opération du Kofi. Bien. Voilà, ça n'engage que lui. Alors est-ce que vous tsangolo yo bali déjà Kubala. Faut bala parce que bino boa michiki. Na bali na hotel. Faut balité. Donc na ngola kene ko sala nino kene fane no ka boy. Na kindaki ko sala makambo ya vie oyo soki na bali mwasi. Mwasi nanga azala bien. Soki na bandi ko bota bali fana nga bazala bien bana nga batanga na classe. C'est que na force. Nazala na fox na ngai oyo mère na biso abotela ngai so mutu nzelo tumbolinga to vimba ndenge nini to bunda na. Alors quel est vraiment nini le rapport nini le rapport nini relation ni botikana na ngona nani na leader na yo nani ba réseau relation na ba réseau bon ba réseau ngai déplacement na ngati na zongi bona mputi ete ana kisasa te ana bandundu bakwanga mikolo to ulia na Kinshasa yini mutu osala ngo pour mamba théâtre azana un espace li sauté akuka ngote yango akinene bandundu bien moi na moni to comme déjà ko chiter vers la fin na balate na balate na bota pété na osande makambo oyo lobi soki na bali momi azala bena minute na ta constatation na zo constater makambo ya vie oyo to na bali mwasi nanga to bandeko nanga to bana kasi soki aye abia noko ndeza bona na besoin ya $200 naza na facilité ya $100 au pesa yi mwasi nanga so na besoin eloko moko boye oyo esenga ta msu $200 naza na tena facilité ya pesa ta 150 nazo préparer pour ya venir yanga na bana nanga na mwasi na kobala. Alors ceux qui te comme déjà na suka ya émission na biso to qui déjà vers la fin de notre émission soko koza na quelques mots assurance mo ya ko assurer bana to ba olanda biso okoki lo bana bangoni bato ba olanda biso nazo bisaka bana poto pe na pesa message pa bandeko o déjà bakota déjà na poto o ezaka nde mo bozolo bango ne na minute mikolo na poto ni makambo kingani makambo siko bato baza makambo na poto na isa bango bovandi bopusa na muke
ngapi nasala nini na vanda c'est que la moto d'anjo simbia na esi bango ngana na esa bango bo pusa na c'est muke ya edi penalty mama ha ya edi po ya edi ndo pesa mama te ngana na muto aleki ya edi na kinyo na bakinyo oteo ya edi te na bakinyo yo ça va donc on est dans sous na passer message pas bande kwana ba pusa na muke ngana sani na vanda soki ba pusa ni te na tindika bango nyonso c'est que ba wana yo pino de la force oh so opusa nte na tindika bino nyonso makambo lobi tikal eza makambo TV majo na ozon omoni makambo na lobi kanga data lelo